eloko epiaka nga pasi eza ke frère Patrice Moubiaye ayeba ke akunda Guilain te akenda nde kobwaka ye. Abwaki c'est-à-dire quoi? Naloba ngo akenda kobwaka ye. Aki kozwa mwa vocal moko lobi atana bolumbu nazana posa ye lambate yonde lamba nanga simba ngalo boko ngana yikampiko kino ngana lata motole na lati samba kolo lamba na yo yankebo simba ngalo boko ngana yikampiko kino ngana lata motole na nke Moubiaye nabi Guilain bokunda ye na Kinkole mbongo bo raisonner à métropole bo sombela maman ata mabele apamba na bibwa kuna côté aéroport eko kitise dozu wana ya pasio azanango babi wi nyonso wana to sali yango to bongisi métropole po bat ba pesa ba cotisation bien de façon que o ekotika yaya na ebisi yoke ata 100 fois par mois yo sopona yo nyo sopona yo yes bongo parce que muto akwaki koloba bien ezalaki mwasi parce que tokutaki mwasi mais mwasi lelo yo batu ya mokili bakimisa ye na mwana tomona ye même pas to mama tika biso donc ezalaka na télévision azota la frère Guilain Auta mwana nena na télé na nga yebi makambo ndenge le kate sali mabe Zembo akangama ka shit na ya malade à partir au kangamana tension comment okitaye et puis le quoi c'est un cycle na tension et bala na raté allez et s'enflammer yo sopona yo nyo sopona yo yes. Donc ça flou, il y a flou. Mais avantage na monaka, na soit des témoignages où est efficace. Sentinelle, ndeko Nadège atoka kaye abimisa frère. Parce que tant na Congo déjà, zaki déjà malade. Et puis bato mort ba déclarer que ebimbu yaka awa to boaka okota ngo po ezalaki na acte de décès. Donc no kutana ndako akile 8000 CD emballé. Tozo ba CD ana nyoso. To pesa bango bato o bazaki liboso bateka to ebika rendement ezala bateka 8000 CD wana baya ozongisi na biso 1000 CD ya pamba sa elo likolo yo sopona yo nyo sopona yo yes. Avant Guilain akutana Patrice Moubiaye après ça déjà na ba Wallonie Bruxelles au même Patrice tantôt presta ngote donc elo monsieur salanga pasi ndeko moko mobali akenda ko sala émission alobi ke ye ndeko ya frère Guilain asali pe émission na journaliste ba publier émission na les gens commençaient aussi ya ko aider mais or biso na kati ya famille ndenge Guilain kenda na kisheza to wana ndeko mobali te pa ngande na za aw. Parce que tant on a zo monde tozaka na 5e nga na boya classe na kesa ki receveur pour muta au foot la Guilain azaki ko tanga aotanga pe école à musique. Mais na âge à 5e humanité Guilain aoteka pétrole n'habité continue musique nga no sa ki receveur to tangisa ona mama. Si bakunda kandeko naza même pas nazo comprendre tellement émotionné que ozo comprendre tout le monde en réalité te ko comprendre ndé tant na moni benda ki noté ya moi bina te ozo benga numéro a mutu et les karaté na comprendre que non a mutu aza insulté Arnold de Fuma yo sopona yo nyo sopona yo yes. Kilokola lititi zambe tene komina yako sala Amen.
Amen, amen, amen. Vraiment, la bénédiction, c'est vraiment émotion dans les années. Bon, juste si on a l'équipe sur une émission, parce que les kaka na les kaka na bémission mususu solo la kamo makambo ebele na lancé peu déjà moi 2 chansons na YouTube, 3 batu balanda kango et nzambe vraiment pambola bango na lancaka Destiné et na yaka ko lancer hommage ya frère Guilain na salaka et na yaka ko lancer le susu nzembo moko na titre ya Elikia. Donc banzembo wana la sanka ngopo na nini et salaka pasi parce que comme on a ndeko bovanda kinaye atiki bino liwana ye tilelo mutuna makolo vraiment toye bakate à part o tolobaki frère toye baté liwana ende ni bino baleki na kutu eza kutu malamu mingi ningo leki na site na biso o me ko éclaircir biso na bato ba comprendre ba kutu liwana ngoti ningi lekati ba frère moi na lisuste na ningi bino boye ba ki c'est pas ça kana ningi ni frère zaka bien solo la biso ngota na peso 3 minutes juste o me ko solo na biso ngesa ki boye pe akufi direct et puis nane toyoka ki boye puis nane minutes comme boye vraiment ba éclaircir biso mke. Bon, ngana koko lobake soki Nathalie parcours ya frère Guilain et après kotika biso na groupe ya ndako ndenge toko loba parce que tozaka koyemba liboso ensemble na église de réveil ya mikeka ka pembeni ya milieu tozalaka nzamba yeko sungaye koti na église moko na kotanga vraiment kombote nde église wana ezwaka charge kotangisa ye na baina ya ko aider les sur le plan musical. Excusez. Et après kosunga sur le plan musical akenda ko bete na église ebele ti se retrouvaki esika ya papa na biso Sony Kafuta et na esika ya Sony Kafuta na église ya apôtre Sony Kafuta nde esika kenda kokutana na frère Patrice Mubiai et kokutana na frère Patrice Mubiai basalaki parcours moko ya malamu oyo esepelisaki biso na kati ya famille comme on a kendaki na sein ya groupe moko ezaki déjà un peu évolué et na mayelo ya zaki nango ya passe ya konyoko ya mama et puis ya biso ya yemoko na ba financement ya batune basungaki ye ko baksa mama yele na musala musique akutanaki na Patrice asesaki te na musala na yewana afongola ki lisu o ezaki kati na ye groupe kendaki liboso et na nzela ya ko kende liboso wana nzamba salaki bango grâce atike bango te bazwaki contrat ya kobeta na Luanda et tant bakendaki Luanda et vu ya pasi oyo de kwazaki nango vis-à-vis ya famille amonanaki ke atikala na Luanda ameka ko travailler ameka ko bunda na muke na Luanda ndo moni groupe ezongaka ye atikalaka na Luanda ekotikala tikalaki abetaki pe mwa ba concert abetaki pe na église ebele et selon ndenge batu bawutaka na ngola bayaka balobaki ke ndako ya suka ya pasteur oyo akutanaki na ye et akomaka kovanda kuna nde ayaka kosala rencontre na relation na mwana mwasi ou sœur oyo tobengi na kombo na Nadège et sœur wana basalaki na relation ti eye kosala ke baye na Kinshasa babalani et après kobalana donc mbutu kaka bato mokili balobaka ekotelaki ndeko tokomaki vraiment na relation lisusu na yete komona na ye komaki difficile après libala na ye na ndeko on komona komaki difficile tant comme dans sur place wa abali po bomona ene za ndeko na biso to mona comme problème tango babalani et après kobalana donc de 2012 au ndeko asalaka retour na Kinshasa. Donc ngana salaki plus ou moins 2 ans, 1 année et demie na mona kaye na misu nangate. Donc abunga ki vraiment biso. Ah na Kinshasa awa mais abungi. Ça mabunga ki biso. Toyebite nini oyo esalemaki na esika wana. Mais loko epesa kanga pasi komona bande komoko ba uti Luanda batalisi biso balobi ndeko mwasi oyo asalaka relation na Guilain batu mingi balingaka relation wana te sike bamonaka déjà ndeko mwasi azalaka na mabe
et koyeba te ndeko basali relation ti baye na Kinshasa babalani kovanda na bango babungi bazomonana te e biso toye koyoka Guilain na liwa toye komona ye na liwa esi akufi pe tomona ye na ndako te tomona Guilain na kati ya mutuka tomonaka ndeko tomonaka ye ya kolala na sima ya bakiti maman mwasi na mwasi donc bazalaki 3 personnes na kati yote to bandela po wana peneza maman ya likambo nayebi que to pesi merci vraiment na nana Kisala vraiment maman na Armani na Lakis vraiment narche cœur depuis London yim de sali que to ya mbolelo alors faut éclaircissement ezamo makasi tant on lobi que babal na ndeko na biso mwasi bayekin komona na bino comment ki passe makasi comment ki vraiment difficile pour mona na directement boyoki kaka sango na nde bomona na raté même pas so kabela ce qui problème nini ce qui nini mbao bomoni boyoko retrouver bango na tsima mutu kake akufi déjà donc toaka kaka ndenge n'expliquer yo omoni na koyoko loba nga na yebi vi ya Frère Guilain parce que aza mutu yo tozaki kolata na yebi lamba kila yebaki vi ya basité banda na âge ya 0 ndenge tokola mibali ti akome na âge wana akutana na mwasa yebe ya basité peut-être na kozanga expérience wana na kozanga makoki ndenge mwasi azalaki na possibilité pe na relation ya batu bakwaki ko produire ye nde yangwana akomaki faible besoin mwasi voilà pour moi c'est besoin aider diagnostic nanga ndenge na raisonna na mona pende za bongo Arnold Mfuma parce que même na Kinshasa sale makasoki mwasi azuli mobali ndaku mwasi akomaka likolo ya mobali soki mwasi mobali ayeko kuta biloko nyonso tu mwasi asomba eke ndako wana pe mwasi afutela kasala kesika malamu okoma noka azoba donc Guilain komaka modèle wana et donc nayebaka okomona nayebaka mukolo mususu na rond-point ngaba bato bayebi rond-point ngaba tokenda to découvrir ndeko na biso avanda awa moi si tango à comprendre na yebaka te kezaye tango à comprendre eleki 3-4 jours tokebweba to basala déménagement tango moi c'est ko comprendre que bo comprendre place bafandaka donc alinga kaka azala na yeye moko famille na contact na yete basinyaka contrat que le kolanga nazo soutenir yo tokovanda nanu ti jusqu'à ce que album ebimi mbongo nyonso ezongi o na façonner yo sima oyeba ina famille ou bien na yeba kite esika wana et loko wana vraiment na yeba ki honte soki eza bongo vraiment eza pasi et loko musu esala anga pasi na ndenge tomonaka ye tozalaka vraiment na batute ya likolo ya mikolo o bakwaki kozwa ko porter gare ya événement wana topesa ki charge wana nyonso na papa na biso Mubiai parce que ndenge papa kufaka ye azwaka Guilain lokola papa et yende mutasali Guilain aye bana bongo topiaka ye charge ndeko kunda ndela makamba ngo ndenge c'est pas ça qui mais c'est regrettable bakunda ndeko malgré bakunda na métropole mais pona nga na mona ndeti bakenda ko bwaka ye nandini bakenda ko bwaka ye parce que ate bembe ya mwana mukie so ba pesi responsabilité moi kaye na biki ya cotisation ata mbongo ezate via mutu eza mbongo te mais mutu azonga kata na famille ke tokundi mwana oyo mais tala kisungula pesa ki ota mbongo ngo nyonso tosombaki seke libulu esili bozala na kimia eza nzela biso nyonso tozwa ni rapport ya matanga Guilain ni consolation et de là nde yaka kosala même shit ya liwa ya maman parce que moni consolation na vie est important makasi et c'est important même nga o na oloba oyo nazalaka na ba souci moko impossible frère c'est na katio n'explication zo pesa ngai na comprendre oyo lobi na olobi mais un éclaircissement mususu lo éclaircir vraiment te maman to sauter to comme maman place que baki okunda et ainsi de suite tangu ba ko ben na benga kina no bino que frère ndeko na bino akufi pour ba ko retrouver ye na sima et puis explication ni ba pesa ki bino par rapport ya liwana beaucoup de déjà akufi déjà bon problème eza boye
nalingaka po makoki ezate nalobaka ata na tatonaka ata to tatonaka ata to zwa vraie version bien te mais bible zoloba oyo elo nyonso tu eza ya bomba masuka suka esaka nini mutata olia nguba na sa mai poso e mataka likolo vraie version ya vrai ya liwa gile attendez tout ça la bémission un jour et yebana kaka nzambe oyo amonaka fourmi na libanga molili na libanga pe na molili na sa libanga pe na molili ako monisa ka vraie version akile poti lelo ngai elekela ngai tina niveau mama akufa na souci ya liwa gile eloko ni ememaki mama na souci eza vraie version ezate vraie version qui te kandi beaucoup te keka ya kokufa ndengwana esuka bongo c'est ce que je veux savoir bongo parce que muto akwaki koloba bien ezalaki mwasi parce que tokutaki mwasi mais mwasi lelo yo batu ya mokili bakimisa ye na mwana tomona ye même pas tomona pe mwana te tango bokuti ndeko na bino ya kokufa eloko moko zo bimsama vraiment te pour internet so bazolanda biso ba comprendre penda bien à partir ya place wana ezo coller vraiment bien te tango salami que obo ba ebisi bino ke akufi boye bokuti mutu ya kokufa explication nini mutu zaki sur place a pesa kibino koloba boye eza vraiment dignité kokende ko luka batu wana mais na ndaku oyo bazalaka kofutela tokenda totuna sentinelle ya ndaku wana mais comment ndeko akoye kokufa to retrouver na hôpital azaki kobela okoma sentinelle explica biso alobi ngai batoka ngai porte na mwasi na ye amema frère na Mukongo bisika bakendaki toyebite c'était dans quelle heure o ezaki na 1h wana sentinelle na porte na ndako bazwa futela parce que azaka na ndako à deux niveaux bakolo lupango na ndako à C bango na likolo parce que il faut bakita batoke sentinelle afungola portail que tant bakobima bango ba sentinelle sani akanga portail na 1h moi ça memaka ndeko na Mukongo siko tinde kwa zobela tokendo kuta na ndako kwa frère téléphone na ye na ba numéro ya bandeko na ya ba relation auto yebi siko tina niveau mutu azobela obengaki nani po bomema yo na ye l'hôpital po za comme témoignage ya befe wana rien toke ko se retrouver na morgue sika ba benge biso po biso tokendo kuta mutuka na morgue mutu na kati ya mutuka ya kufa na bandeko mwasi na mama mwasi totuni bato mort ba bisi biso ebembo eyaki awawa eyaki nanu awawa na tongo vers 4 toboyaki kokotisa yango parce que bazalaki na acte de décès te siko kotuna kotala sikoyo mwasi na mama mwasi ebembe abatu yo kendo kotisa yango na morgue ndeni ni sans accord ya ba famille na ye eza pasi et puis quelque part lokola acte de décès ezalaki tene to lobisi ka kofaki na hôpital te pour na hôpital basala acte de décès balongola ngo bakengo chango na morgue acte de décès wana basala yango na misu na biso basala yango na commune ya Limete. Mais vous n'avez pas été vigilant, vous êtes vigilant. C'est la commune à Limete. Tant que vous avez que Makambo est louche à partir, on a fait quoi dans Hollande la Makambo, bino botiki na bino. Maman to ezalaki qu'elle soit vigilant c'était ezali au moninga na koloba. Nga papa kufa nazalaka na âge à 2 ans. Donc nayebi vraiment natikala ko participer na matanga teni ya ba famille ya ndeko bo nayebi yango te nazaki na komi yeba te ki nga un jour na ko kufela donc ezaka loko l'émotion mutu otoza na ye na mesana na ye tokola na ye atiki biso kabo biso nyonso tozaki émotionné soko landi nzembo mo na salaki hommage na lobaki ke nandimi lelo ke okei parce que si bakunda kandeko naza même pas nazo comprendre tellement émotionné que ozo comprendre tout le monde en réalité te ko comprendre ndé tant na moni benda ki noté da moi bina te ozo benga numéro a mutu et les karaté na comprendre que non mutu aza esuté pongo moi sina mwana ba bota yekasi basuka wapi
bato topesa responsabilité ya ko gérer mwasi ya mowei mwana mowei mokolo tokendaka okunda tosali programme tobongisi makambo nyonso ke mwasi jour tel tokoya tokopanza ndako aya tovanda tosolola tozela jour wana nde bato mokili batya boye deuxième jour tozela boye garanti tosalaki 2 mois ndako ne ya okanga mwa garanti nyonso bapesaka na ndako esili tobi moya eza te tobimisa oyo emonani ya kobimisa kokoma tobimisa biloko na ndako bakolo lupangu bato moko na kati ya bato bayini bino bato pe ya kolinga bino baozanga ata moko ya moko baoluba na kati ya lupangu oh mukolo o basango yaka na 9h kende kwa na kufi na 6h boni na bango azalaka da kobimisa ba valise ezo po bato bango moko ba témoigner yango ke mutuke yaki ezo bimisa ba valise ya biloko na biloko ezo kena donc ezaki tikimo na yebaka ngo te soki effectivement ke maman na déjà yeba cause liwa frère asenga nzambe bolimbisi bibebi nzambe aza capable ce pas yeba ngo te et que akimaka famille na mwana n'émotion peut-être ba okangisi ba osala boye a se trompa ki pota lelo okangisi osekwisi ata lelo obeti osekwisi te nzambe abatela na mwana esika azali malheureusement namona mwana ana na misu te mais namona ba photo pe na sango toyoka akenda na mwana na âge ya 4 mois lelo toloba mwana akokisi déjà 4 ans akokisi déjà 4 ans famille si réellement que Guilain mwana ana oyo ya bokola wana za mwana Guilain abatela pe nzambe ikola obatela abenga biso to reconnaître mwana wana to sulula na ye Guilain sakiyi so ezaye mtaboma ya senga bolimbisi so pe ezaye ete eza bato bakotela ke ou bien bato parce que ti lelo liwa ndeko jetasi eza flou mais bato baolanda ngai na audience surtout na oloba oyo baomona vérité eza te nyonso eza flou donc eza flou ya flou mais avantage na monaka nazwa des témoignages où est efficace sentinelle ndeko Nadège atokaka ye abimisa frère parce que tant na Congo déjà azaki déjà malade et puis bato mort ba déclarer que ebembo yaka awa to boyaka okoti yango po ezalaki na acte de décès te et ya misatu ndenge bazako bimisa biloko ndenge bazako bimisa biloko combien ye ezo bimisa biloko kendo kuta biloko obimisa biloko zo bima donc eza pasi comment mobile oyo ba abali yo atio na ndako akufi yo kendo tika mobile wana na morgue yo moko même kobela na ye mais faut kobenga monique premier jour na pesi na mibimi docteur deuxième jour troisième jour ozo se faire guérir muto anate uko benga te même si mobala biko benga famille na ngate na obika yo mona ke muto azoki na ki mwasi pona ko éviter ba problème ko benga te to ngana tikala omona ete na komona na ngai o na mona ye yangwana kana na kenda omona ye na morgue na tikala ka omona ete me azana Kishasa so mobala lobike na so éviter famille mona yo boy mais yo so moi so za besoin mobali pe oza bolingo famille wana o sala effort nyonso soka aboyanga mais nga fona mona famille na yeba le courant parce que de éviter o yaka après donc c'est ridicule les a pas mingi les a pas sipé mawa menga na loba na bemission belé na sengele de abolimbisi et panzambe tout ça la mission moko boyo na les Nazarènes na maman avant qu'il akufa donc tout ça l'émission après 3 mois émission de maman ya kaotika biso maman tika biso donc ezalaka na télévision azota la frère Guilain Ota mwana na tele na nga yebi makambo ndenge lekate esali mabe Zembo akanga maka shit na ya maladi
à partir au kangamana tension comment au kitaye et puis le quoi c'est un cycle na tension et balana allez et s'enflammer donc ils a passé pe mawa mais atato lobby banda tongo tipo kwa ndeko ozonga te vrai souci eza na biso bato totika libi lobby tozan espoir eza na bato bazo vivre donc Nadège azwa espoir nzamba fortifier pour que yenda zo batela makila na biso et si réellement on eza makila na biso à kota contact à luka famille bata mwana na koko souffler lo moto kenda na se souci ya mwana to kenda luka famille na bango bato bayebi Kishasa même bakenda kala na komi na bumbu ya babeta biso tika boy pour la raison babeta biso bakanga biso na kasho. Oh, pourquoi beaucoup le Canadien? Peut-être téléphone eza nango tikotak ndenge tokenda ki ba pie biso kiti tanto ba bengi mwana ba bokanga bo beta bango toyebi te ba raison c'est bien na makambo yo ha na ndenge to samba ki biso to biso to ye menace te obo uti musika boye menace eza viol à domicile biso to menacer mutu to yende ko 5 to kotuna mwana parce que to solola ki bokoya to panzandaku oya mwasi bazwa mamunyoso bazwa mais to retrouver mwasi déjà abimisaka ba valise na bien avant tala eloko oyo mwasi mobile akufi yo na mok batu déjà bazana ndaku ba obimisa biloko idée dans attention ezandeni Arnold de Fouma. Voilà, c'est lui qui se sent mauvais ce mouche nde lobara atika nyonso sauf bilamba na ye ebima ekenda sans biso toyeba. Voilà, mon ami que message nous a passé par tout le monde ici car tozo bazo landa biso na ye mo concerné te ntambe aza fidèle na ba oyaye peut ebi que ndenge osala ba mission na yo certainement tam susu ce qui ba mission musu ko makite ya biso tam susu e osala ke tana libaku alandango et ça là toujours que était le misakaye ndi ba matita mission mo mutu e bouger quoi ntambe APC makasi pour azo vivre bibezo ba to bomi 100,000 personnes le quoi Jésus Christ a coupé la biso rideau à temple katanaka aux antina 40,000 il y a 500 ngombe te pour kendo pesa ozana bezoka ya lilobaka moko papa limbisanga donc aza fidèle aza juste aza fidèle bonsoir senga bolimbisi yo yebande ni siko aluka bino pona mwana na ye ngo alingaki sikoyo ko bosa na nyoso ko banda siko ko luka biso na nzela ba téléphone tamsumo ko banga ezali boyebisa ya banga te to lobela e med fois que biso tozo mona yo te tanto yo mona biso na nzela ba image mais biso to mona yo te mais nzambe na likolo amona yo si réellement mwana ana aza ya yo jemi peut-être kosela gile obieza ya molimo santu donc yebisa biso ndenge to longola souci pona gile to longola souci pona mama po ata to se soucier biso ne to ke vers bango mais bango ba oye pa na biso te alors benga biso tel c'est biso que oui effectivement moi no aza ya bino zoye yo akoma oloba ou bien état santé neza malamu esili mais ate que non okendaka bongo sans kolaka o matape na vol okei donc oyaka na mobali bobalani okundi mobali o voyager pe na vol okei quel degré mutema eza mutema ndeni ni wana Mon likambo oh c'est lui que bomi 2 personnes donc frère Guilin na maman dans l'ensemble donc ça vraiment pas si mingi tozo compatir na bino voilà na ki otangi kombo ya frère Patrice Moubiayi vous avez en relation na ye puis a aidé bino na nini en quelques minutes. Bon na ko loba ceux qui le longa na telemi boye et pona kozanga koyeba avenir à Guilin et na yebi avenir à Guilin à cause ya Patrice Moubiayi parce que nanzela ya kozwa Guilin ko fonse na orchestre na ye nde Guilin ayebani et nanzela ya kokufa ya Guilin nde ngape na bandi ko continuer musala musique lokola ngape na zalaka déjà na kati ya lokolo wana nde omoni nazo ko évoluer nango et na pambolaka nzambe mingi pona ye et na pesaka ye
ba mapamboli mingi parce que ça na nzela na yende ndeko ayebana. Mais ni tete yete Guillet pa ngaka kusani koyebana parce que na lobaka na mona no musicien wa pesa ko am ya musique loko a Guillet parce que tant on a zo mona tozaka na 5e nga na boya classe na kesa ki recevoir pour muta foot la Guillet azaki kotanga aotanga pe école la musique. Mais na âge à 5e imante Guillet aoteka pétrole n'habité contient musique non ça qui recevoir tout temps que ça on a maman atangi avant Guillet akutana Patrice Moubiaï après ça déjà na ba Wallonie Bruxelles au même Patrice tantôt presta ngote après ça déjà na ba Wallonie Bruxelles ngaba mubimba kendaka tango sisi na ina ba ke présentation na Wallonie Bruxelles na kamwanga moko et yembelo toujours yemba na ndako na ona kendo kuta kuna différent yoko yembaka oui na kendo kuta kuna différent or abakise mususu à partir de l'école et grâce à qui au salima par rapport ya parcours nzamba tracé là qui est okoki koyeba na na nzela na yo mais mingi na nzela ya ndeko onde ndio mona kendaki na groupe Patrice na ndenge a évoluaki et abimisaki oyo Nzamba pesaki na o azwaki na formation bomonaki banzembo lokola jingangai banzembo lokola banzembo ezebele l'espérance banzembo ebele o jingangai nzembo frère Patrice Moubiaï na bungisa elikia kondima na ngai etambwana na yokolo akikozwa mwa vocal moko lobi atana bolumbu nazana posa yelamba te yonde lamba na ngai simbanga loboko ngana yikampiko kinonga na lata motole na donc osomona ke atisanga kolo lambana yo yankebo simbanga loboko ngana yikampiko kinonga na lata motole na nkebo komona façon muta yembela ubite ba former kuna te mais azu formation da ye nango azu ba ayena briki na ye ko bakisa mais azalaki na akotaka ba studio mais azaka vraiment ba clip mambobele papa nde mutasali ke Guillet amwana na ba TV de moni loko na pesa ka ba merci yangwana mais loko pia kanga pasi ezake frère Patrice Moubiaï ayeba ke akunda Guillet te akenda nde ko bwaka ye. Aboraki, c'est-à-dire quoi? Naloba moi kenda ko boakaye et avec tous les respects à kenda boakaye pour na bandaki ne bandeli moi na ta ya bébé so batike lo responsabilité ya bobsek na ye o ya na rapport et pas bako nango po baza na famille na ye po bako nango tantôt baza émotionné ba peso responsabilité mais Guillet responsabilité na ye ezaki géré par Patrice Moubiaï voire même téléphone na ye. Je te dis que frère Patrice Moubiaï. Na sim, na téléphone, nzele kenda et banate. Tika boy papa. Mais téléphone wana, eza même pas na valeur à $3. Bongande mona kango. Na kwa pe ko simba ngo mais na lobi ke nazaki émotionné pe nazane espérance. Non, tu es bibiso zundenge zalaka, ozala jeune, ozala mukolo, sango ya matanga, ezala ya importaka mutu ba façon mo. Ka sango aliwa Guillet, na mukolo bakenda okunda. Et ça là plus ou moins 2 semaines de préparation. Quand il lamba o na yoki la sango na koka ko longola ngote. Na vanda na pantalon na koka ko longola ngote. Na koka ko longola ngote. Parce que balobaka valeur ya mutu o akufi ezeye banaka pa bakolo nango. Nde moyi na yebaki. Nde na ki o comprendre. Tant bakundi basilisi to komi na limité. Batina batuloko bazena mituka mutina mutake sensi na ye mutazonga lisusu bisika oyo tolele ebembe azate to retrouver kabiso momo ndambo wa famille mama na baleki na place to kenda okunda na lemba parce que to beta muta oti olela azana souci abeti makolo banda lemba tingaba na ndaku poto zonga na to regagner ndaku mutuka oyo ko zwa biso ezongisa biso ezate Timo ya leloyo mutu mota fantia famille bako moni pour ngai selende uzolanda nga boye natala mama na biso na bi mama oyo
na ndenge papa akufa tika Guillet na 8 mois maman akosi Guillet tina âge ya 30 ans asaleli maman elo te maman mikolo neza ya otanga mais pour to racheter mikolo na ye il faut consolation. Maman s'attendaka Guillet ndenga évoluer bongo akosombela ta moi ki tenya. Sunga oui parce que pas souffrir qui pendant temps qui ça y est et tout. Siko le quoi qui est na fandi si frère Patrice Mubiai Nabi Guillet bokunda na Kinkole. Mbongo bo raisonner à métropole. Bo sombela maman ata mabele apamba na bibwa kuna côté aéroport. Eko kitise dozi wana ya pasio azanango babi wi nyonso wana to sali yango to bongisi métropole po batu ba pesa ba cotisation bien de façon que o ekotika yaya na ebisi yoke ata 100 fois par mois to que no kutana ndako akile 8000 CD emballé to zo ba CD ana nyonso to pesa bango batu o bazaki liboso bateka to ebika rendement ezala bateka 8000 CD wana baya ozongisi na biso 1000 CD ya pamba sa elo likolo 7000 CD wana eba na onsu sous destination te teka maka wana mukolo balela ke bembe ata ikuta te. Est-ce que explication ni frère Patrice Mubia ya pesa bino na makamu surtout charge tout bo pesa ke wana explication ezate ko bodaki na muto walandela bino te makambe kenda kande ngwana ba pesa ka téléphone wana na maman moko pour à gérer téléphone wana bapel maman na bi téléphone on a koki yango te butu mobimba na lalité batu bazo benga na niveau moins impossible basime responsabilité téléphone et papa Patrice ni rapport si moi lelo mais et ce qui azanga ko pesa rapport peut-être famille boye wana et dépend de na moko mais nzambe apambula et atato lobi banda tongo tipo kwa ndeko ozonga te mais le plus important ezaki na ba maman oyo bazoko ba mama ba sœur bazoko kutana na ba problème ba longolo na musala bonga ton na kendaka na mama na hôpital mutema mo ebisingai nzamba zo ebisanga lobi mama no akufa mais zala garant ya conseil na batu mususu vis-à-vis ya makambo yo moni pa mama souci bomaka donc nazote ya temi nazolendisa na bandeko mususu bakokuta na problème eloka mutuya ezali kotanga na proverbe 4 verset 23 na vie na biso foto batela mutema koleka nyonso po mutema elinga salite te elinga susite mama se susiaka conséquence monani na yo pe mutu ozolandanga ko bungisa mbongo moya mutuya ya vie ko bungisa ndeko moya mutuya ya vie ye aya vers yo te atos o se soucier yo ndo kende ka repa na ye alors ko kende pa na ye te po na souci kende pa na ye selon mokano nzambe nda akanaki selon date o nzambe akanaki et donc to longo la souci to bongo la mutema to mi pesa na nzambe et ce ba pesa o charge moko boye comme on attendait ti bato wana bazazoba et soki o zana mobali bobala ni na ye même mobali wana zo ba ke ko benga famille na ngato moni ke loko wana ke ezo e komi na difficulté solo na famille yo benga famille donc mambweze belé ya oloba metande zati vraiment na biki bato na biso za calculer et ce tout ba bazolanda biso ba internet ba balanda biso partout dans le monde na se va comprendre un peu pour ezaki le mot botre na point d'interrogation va comprendre te frère ka razoro yemba atika biso ka boye et se faire comprendre te mais lelo na moni moi classement yo pesi biso bien que yo pose na le classement ya sûreté mais au moins oyo bisi biso ba comprendre et sika oyo to suka ki voilà to longo na histoire wana va comprendre to comme ce que na makam na yo expliquer biso en quelques minutes parce que tu as déjà calculé carrière na yo pe au la musique na yo expliquer biso za au l'album et aux un producteur programme na za ndenge nini donc merci vraiment pour la parole au Pesinga et na continuer musique na ngai naza na single na salaki eza ya 4 titres et na 4 titres wana
C'était prévu dans mois où tu le 6e mois, le 30. Dans la sortie officielle, présentation et single wana, vie ma coquille et puis ça qui moi mon boulot, duplication, on a membre belé pour na travailler bas CD. Donc il y a que comprendre que Ndeko Guilin a oumela qui na musala ya musique yo, surtout na album na ye, ezaki par rapport ya possibilité ezala kité. A salaka audio, banzembo bolandi o ya frère, eza depuis 2006 ngana banda koyo kango. Depuis 2006 à Salaka album. Donc à la kenga album ebima. Après ce qui va découvrir le coup la nzamba ça qui est grâce na ayeba na maboko kwa ya frère Patrice na papa na biso Clovis Makola inde to kwa ko sala lisusu et loko lisusu ya bien na famille lisusu. Donc malheureusement promesse wana et ça limité abanda quel album depuis 2006 aye ko bimisa yango na 2014. Pourquoi? Parce que ma coquille ezalait été mais album ezalait bien préparé alingaka ça ba clip pour esengeli emsu ba ko tourner clip moko $400 siko ozana 10 titres ça fait $4000 azwango wapi ya zote ka pétrole. Alors que studio te capétoire ça va clip na moyenne siko yo récupérer en siko yo salinding et donc inazo bunda kaka na grâce nzambe kaka liboso sima katikati na musala na musique yo ezaka nzambe donc na sala 4 titres wana et na no ça qui me voit même kutu même na ba télévision le 30 juin mais et tenir parce que église o nazo sambela et pesa kingai makoki accès yako présenter album on etikelinga salle et bakiti makambunyo so mais instrument eza incomplet faut que baksa babiloko mususu donc moi liste ya biloko na mekaki ko senga ingénieur pour que to bakisa po batu soki baye bazala vraiment édifié et pesenga mutu pasi na kokaki yangote na meki même ko sala ba faire part na kati église zo tenir te obi conjoncture na biso na Kinshasa nde ezali donc nzambe loko atika bana été ndomoni na yakika parcours kaka ya kotambola ndende kwa ebisingai na zaki vraiment bosenga na yo émission osaka ya liboso et le kaka nango batu balandaka mais ba numéro no nyonso pesa eleka te o changer ba numéro nyonso ngabite na kendaka intérieur kukena kendaka kuna pona makambo matanga mama et retour nango nazongaka na wumela kuna alors kuna biskanza ka réseau za difficile na saka plus ou moins 2 mois et alors tant on est kozonga Kinshasa na meki ba simango ezo simba suste na ke même na Vodacom ma Fricel et simba suste do ba bloquer ngo nyonso ezo bima introuvable et puis anga passe na mutema mais nataki na binzambe azana simi na kata simite nzamba za mutema na biso nzambo alesa eli na désert aza capable ça le contraire ya ona okanisa donc on a côté nande ko bisinga il faut ko ça la émission et ko publier numéro ba te belé tantôt ba lukakayo ba retrouver kayote voilà on peut émission na suka émission dès que comme autant déjà vers fin wande ko sala ke ba osunga yo nzambe soka ndingo zo banzambe na yo kama vraiment a cho le bon pas ko tamité na ba sunga pour de façon que album oyo et kinde aussi la vite fait mot de la fin na yo zanini. Bon, mot de la fin nanga ezaka kake ya liboso na pesa ki proverbe 4:23. Il besoin le garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc il motema na biso to batelango koleka biloko nyonso. Mais to batela motema nde nini po eza bilamba te babatela kamutu ka bilamba lupango. Motema babatela kango na koboya kosala mabe na koboya kokotisa souci. Et soko koti souci et opesi motema na yo kuksi mukuse soki osali pe mabe tango yesu akoya opesi lisu motema na yo kuksi mukuse sika nzela nezala mulai vers bisengwa likolo nzela na yo ko mukuse ok na place ya pasi donc motema na biso to batela yango et soto bateli motema na biso to bongoli motema et nzambe akoyeba lisusu ko baksa ebele et ya mibale naza na concert. Et concert wana na loba qui vraiment à ne pas rater et ko rater vraiment te ce qui n'a pas ça qui rataki parce que na taki nzambe vraiment une épreuve te naza na rien mais na nzambe une épreuve na lobi donc na le 1er août
ezali je crois fait ya travail ezalaka mingi na Kinshasa bato mingi pe bakendaka ba cimetière souvent ko longola moi ko sarcler et les premiers août eza fait à travail na tie yango jour oyo na ko livrer concert wana mais makoki ya ko livrer concert wana vraiment complètement ezate et donc nazosenga appel na mutu nyonso azolanda ngai oyo atutisa minzambe déjà abanda opambola ye donc ba soutenir événement oyo na kokoloba ndeko Guilain à part banzembo oyo ya papa na biso Mubiai banzembo ayemoko aleka liboso te ayemba yango donc soki na yembi yango ekopambola batu même mutu moko si 200-400 personnes bakoya so abongoli mutema nzamba okonte nanga akonte pe na yo oyo osoutenaki œuvre oyo pour que et se réaliser. Est-ce que koyemba tanzembo ngata muke puis bazo c'est moi idée banzembo ezebele toza lokola na papa nga na ye toza na nzambe batelaka ngai tango nyonso mikolo nyonso toza na banzembo lokola na belela nzambe nanga toza na banzembo lokola motema nanga kolo Yesu nazwala ngangolu te ya kobotama mwana ya mokonzi nazwa pengolu te ya kokola na famille ya mbongo nazwa kaka ngolu ya koyeba Nzambe na bomo toza na banzembo lokola o nazongaki na lekaki na belela Nzambe nanga esungaka nga mingi tango nyonso na belela Nzambe azalaka pembeni ya ko soutenir nga po na yebisa ye Nzambe ozwa papa na yebati mozwi mama nga na yebinde kwa évoluer akokaki ko sa famille ozwa ye nga na mipese pa na yo lokola tata pe mama donc sima na nga zala tata poza mobali liboso na ngazala mama et tango nyonso nakuta na wana ba situation ba problème même maladie azaka musika te yango mingi tobelela Nzambe okenda poto musali ezate mikanda ezomona na te oza na prison za wapi belela Nzambe oza ndeko noza na Kinshasa aza maladie tango otinda mbongo wana saka po na mbongo Nzambe mbongo o naziongo na pasi et ça les fait kobela Nzambe eza malamu mingi tangu nyonso na bela kai na zwa resultat nasenga na mboka nini ye na lukana ndakwa nani papa nyonso na bana na ye kolo ya nola losambo na ngai nasenga na mboka nini ye na souffle sous ce loko moko ndeko moko abenga nga lobi ya un frère asala ki émission na kombo ya yende kwa frère Guilain tala degré ya pasi ya kufa o batu bakenda koluka ozandeko ya moweyi wana te oke kosala émission na kombo ke yonde kwa moweyi wana ba émission ne pe ba publier yango batu ba komi olanda yo ba otindelo mbongo bengi pe ba mi propre biologique ya ndeko anenyo kwama eza bilakeli mabeto ezani mais na sengeli ka bolimbisi donc elo musu esalanga pasi ndeko moko a mobali akenda kosala émission alobi ke ye ndeko ya frère Guilain asali pe mission na journaliste ba publier émission wana les gens commencé aussi ya ko aider mais or biso na kati ya famille ndenge Guilain kenda na Kinshasa to wana ndeko mobali te apa ngande na za aw apa ngande na za to ndeko mobali te mais azo yemba asali pe mission ba publier émission batu bazo aider donc Nzambe wakela likolo na se ayokela ye mawa soki akolandanga ou bien batu asitu wana bazolandanga bien batu balandanga bakomela situ wana donc ba effacer émission wana parce que azande kona été pourquoi ko continuer ko liaka mbongo ya mututi na niveau oyo komona mutu akufi yo manager na ye ozui CD na ye ok otekelango ko producteur abandi ko reproduire ba cassette sans famille yeba donc zo mona ke eza pasi mingi na samoyo na regretta parce que musala o Guilain sali na banzembo wana nyonso famille émérita nango te so famille émérita nango mbele mama akufa te 8000 CD topesi ba teka na matanga tozanga bato bakolande la vente wana donc ekenda kabo est-ce que ekenda bongo parce que frère Patrice Mubiai est-ce qu'on a ministre ningi maman c'est la botika na relation ni entre bino famille na bino na frère Patrice Mubiai relation pesa na ngote na ko loba relation ezate ngana même pas
donc azwa même signe na matanga mama aya na epete ya mibale soki azaka na Kishasa te eke ayokaka mama ya frère Guilain oyo ayemba makasi na album na ye na album na ye akufa. Est-ce que akwaki koya ko assister même bandeko ya Gilo batikala ete donc eza yeka na nzambe na ye de lo na ko loba concert oyo vraiment ekoede bato ebele bo soutenir ngai bo soutenir nga nzamba ozanga te kopambola bino numéro nanga ezali plus 243 90 19 72 901 donc na bandeli susu plus 243 90 19 72 901 et nazana mususu plus 243 89 80 95 657 plus 243 89 80 90 89 s'il vous plaît na mekako zwango lisusu. Ouais, je vous en prie. Et ezaba numéro na salisi sima malheureusement bakanga kinga basi mwana mususu na voyage na kendaki. Et donc je peux si on va rejoindre pena et bakozwanga oyo penza nde moni kuna mingi ba Tigo ba Vodacom des un peu important. Donc plus 243 89 80 95 au lieu de 90 donc 95 657 plus 243 80 plus 243 89 80 95 657 na zongeli oya ya bandeli plus 243 90 19 72 901 donc ba numéro yangwana ngayo frère Sele moi remercie mes artistes na ko pesa remerciement na ngai na mama Nana Kisala mama na ya azana bana na emi balé maman na Armani na Leki maman na Lakis donc maman Nana Kisala nzambe oya kela likolo na se abaksa mikolo lisusu na bomo ina yo et na kobosa na te nazana nzembo mo elikia eleka na ba YouTube ete ya bato ebele na vifo ko likia aka na nzambe bato baidaka nga vraiment na nzembo wana ezali couple Zoro Mabiala avis de recherche papa Zoro Mabiala Maman Cheval Blanc donc nzambo akela likolo na sende na lobaka bo umela abaksa bino lisusu mikolo na bomo ina bino libota mobima bokelela te po bible zoloba mutu oyo asungi musala nzambe to mutu oyo asungi mobola etike veve ezali ko la déficit nzambe bolamu na bino nyonso bosalaka na batu bodefisa ngo nzambe loko ezali kelemba nzambe apesa mingi koleka biso nzambe vraiment zongela bino et mama Belinda Kisala donc nzambe apambolo makasi na nzela na yonde na retrouver mama mama Nana Kisala mama Belinda Kisala donc nzambe abakselo mikolo tika ba démarche nyonso ozosala nzambe vraiment akanisa le meilleur pona yo donc batu nyonso bazolanda ngai na pamboli bango mapamboli vraiment ya bambula d'avance donc nzambe oyo anokisaka mvula ayebi kotanga matanga mvula atangela kabino mabete et atangela kabino ba malamu ebele. Voilà, merci beaucoup, bien parlé. Nabi que tu super biso nzondo. Bénédiction, vraiment en plein plateau. Vraiment, ça en est fini pour cette émission. Je remercie Deo Kikwe dit mon cordon et là je vois Genoa Biko ma caméra vraiment. Il y toujours na cadre ya musala oyo tout ça la rango tout ça ndima déjà ko sala ko souffrir pour nango mo imvula tout ça la rap pour se pesa bino vraiment merci belé les sous balanda biso de partout le monde vraiment pour continuer ko s'abonner et puis nous que c'était ko pesa merci les sous Nana Kisala maman Armani na Lakis Narch Cœur depuis London et puis Belinda Kisala vraiment mbote belé ayo yango wana tout ces émissions par là et puis notre frère na biso j'espère que bolandi marano salobaki et puis na bi que boyebi frère wana et puis bozongi sima mukie ko comprendre là on c'est pas ça vous comprenez tes éclaircissement en besoin à travers émission natiki asa la bino moi quelque banzembu ya frère na biso moi muke histoire ya kozong sabino na temps wana oyo vous avez pena frère na biso ponanga na suki wana to mona très prochainement bye kolo Yesu kolo Yesu ozali mokonzi na ngai
nabelela nzambe na ngai kino akoya nola ngai nasenga na mboka nini ye naluka na ndako ya nani mama nyonso na bana na ye pona bolingo na ngai te pona boyenge beni na yo yawe yo tonda na bolingo motema na ngai elikia na ngai ezali se yo makasi na ngai nyonso na ngai ekouta na yo soki otiki nga lelo nani yako salisa ngai kolo motema na ngai elikia na ngai ezali se yo Yesu makasi na ngai oyo nzambe batelaka ngai tango nyonso mikolo nyonso tozana elikia nakolikia na ngai epa na yo nakolikia na ngai epa na Yesu nakotalela na ngai ekulusu nati motema na ngai epa na yo tozana destination ya moto na maboko na yo Yesu liboso ya vie ya moto na maboko na yo Yesu sayo yawe nakobika na nanyo tozana ba chanson lokola hommage gile yoke no seboyo mosala na yo nani akosala go agile kende no malamu okeyo mawa kende no malamu okozonga lisusu te kende no malamu toleli mingi kende no malamu donc tozana ba chanson lokola hommage wana na sela ki on frère Guilin ezana ba YouTube destination na yo na mokilo yo eza ndoto eza ninyango na ndimi lelo eza ndoto te okeyo mawa kende no malamu okozonga lisusu te kende no malamu mokili mobimba baleli yo kende no malamu bana ngola balingi yo mingi kende no malamu okeyo mawa kende no malamu nazana nzembo moko na sali yango 2 jours passé awa bomoi ya moto yo na sena mokilo eza se volonté na nzambe eza se volonté na nzambe donc boko découvrir yango na sima mikolo koya boko landa na ba YouTube ba moyen vraiment eza te ba biloko eza ebele o na koko tourner ba clip na ebele na ba soutien pe ba prière na bino ko sala lisusu malamu mbingi donc nzambe apambola bino Arnold Mfuma